Donc tokoki kobanda koloba c'est-à-dire bamusicien oyo awa te na Kisasa basala yango awa napesi les deux exemples papa napesi les deux exemples na poto awa meki kaka koya intervention ndenge wana tant que artiste c'est fini et marchaka yango na loba bao bakoki ko porter plainte ba porter plainte bao baza na moya ko baza na makasi te ou tenter bakoki kosala ke bati désabonné batika kotala bango ba se désabonner ba signaler ba page na bango et puis voilà c'est un combat ça aussi donc voilà merci beaucoup en tout cas vous pouvez signer quelques minutes. Merci. Bonjour. Bon travail. Bonjour Papa Abdoul. Bonjour panel. Bonjour maître. Je voulais juste rejoindre un peu la dame qui vient de descendre en disant que ces gens-là, ils ont de l'audimat. Ba fingaka bato parce que bato balingaka kotala bango. C'est pas possible que ba live o ezara éducatif pour moi la table sous 50 personnes, 60, 80 et puis ba live o kaka soki ka ba bandi ba ma finga wana, il y a 2000, 2500 personnes, 1300 personnes. Et deux fois je me dis bato wana oyo batalaka ba live wana c'est une communauté na eza plus swap. Est-ce qu'ils en a plus en Afrique ou bien ils ont plus en Europe? Et moi, j'ai déjà fait une réflexion en me disant, bateau batala kabango, baza plus na poto. Donc, ça veut dire que c'est la diaspora. Parce que ils peuvent rester 3 heures, 4 heures avec le Wi-Fi. Mais les gens qui regardent ces gens pendant de longs moments, mais ce sont plus la diaspora parce que on a accès à tout ça. Donc, c'est notre communauté. Parce que parce que c'est pas normal que live babanda banda au finga, ils ont matsaka batu. Au moins, la mutabanda qui live nae, 3 heures après, a eu 47 000 personnes bataliées, quand il termine son live ou quoi. Mais ces gens-là, ils sont dans la diaspora. Ba diaspora, ba lo baranin, baza ba anti-stress. Donc, pour baza anti-stress, il faudra ba finga batu. C'est que d'un côté, c'est nous aussi qui motivons ces gens-là. C'est comme ici, j'entends tout le monde dire, il faut qu'on se désabonne, il faut qu'on tapote ba live na bangote, il faut se dissocier d'eux. Mais beaucoup ne pensent pas ça. Peut-être ici, tu as 400 personnes et qu'on est un peu tous d'accord, mais comparé, bah, vu au bango bazouaka, na ba live au bango basalaka, bah, il y en a beaucoup qui sont pour eux. Il y en a beaucoup qui tolèrent ça, qui leur motivent. Parce que ceux qui bazo continuer qu'au finga, c'est que bazar na public moroboé et permettra bango que ba continuer. Parce que le sera font lève à 1000 personnes à fingi. Eh, au fingi qui toko, beau tapoter, beau partager. Et puis, bah, comme tu sais, tout na pe babandi pour finga les choses. Et toi, dès que tu viens, tu commences à dire que makambuka que non, t'es pas d'accord et tout. Bah, zuyo, bah, fingi, bah, bloqué, yo. Moi, nga ba blokaka ngai na ba eza pas ba mama Congo, eza pas ba nini, ba blokaka nga parce que moi je suis contre ça. C'est comme on dit, on a des enfants, on leur apprend à parler lingala et on moko au mono live moi na zoyoka, moi na yoki momoko boy maman c'est quoi? Eh ben je vais pas me mettre à expliquer à mes enfants ba moi na. Mais étant au 22 c'est mon botika boy yo nani, longa kuna na prière, eza prière, matin na prière. Mais prière eza ni prière eza ma finga. Na évité dans ton loin la nzambe, to comment la prière à ma finga. En tout cas, il faut sensibiliser les gens parce que c'est nous la diaspora qui alimentons ce circuit. Circuit à ma finga. Franchement, ça va te congoter. Eza biso. Et puis je suis désolée, eza na étranger. Bato etali makambo na biso etali mboka na bangote. En tout cas, je dis pas que c'est tout le monde, mais oyo yaka na ba anti valeur wana. En tout cas, ils appellent ba pays mususu. Baza peut-être bandeko pa Brazzaville, bandeko ba Angolais, yaka plus na ba panel oyo ya ma finga pour encourager grandir cette communauté ya ma finga et puis comme bino ba Congolais bozala kaboy, bino bozala kaboy. Ben il y a des gens ba souche mo rezana c'est et ça que non ba tchara moto epelaka. Et je suis contente que ba panel a comment ça permet aux gens de prendre conscience que non, ma finga les a bien été. Parce que Batou Baza moko o bakendara contre Makambouana. Mais dès qu'on commence, on nous bloque. Et nous bloquer, c'est comment? C'est nous couper la parole. Du coup, tu sais plus commenter, tu sais plus voir le live.
et donc tu es supprimé, quoi. Pourquoi? Parce que aux contre Mama Finga, en tout cas, qu'on porter plainte, qu'on porter plainte, ils ont un financement. Ils ont d'abord créé un collectif, on a besoin d'avocats, peut-être on a ma juridiction, peut-être ils en a en Belgique ou en France, pour porter plainte. Et ça demande aussi des moyens, ça demande aussi ma tête et ça la poursuivre les procédures. Mais faire peut-être que papa Touralwa qui la fois dernière, qu'on baigne ça nous batouana. Il y a anti-valeur wana. Parce que toi, il comme la bango nyoso. Qu'on baigne ça nous bango. Et puis, qu'on sensibilise bango en disant que la communauté ne veut plus ça. La communauté ne veut plus ça. Et sensibiliser ces gens en disant, mais ceux qui, vous n'êtes plus, ceux qui besoin continuer kakaboye, là, on prendra d'autres proportions qui pourra même aller à des plaintes. Mais aujourd'hui, on ne veut plus ça. Et peut-être les sensibiliser. Mais, au moins, papa, je attends au cas live, panel, les kofungwa, live, mata, si c'est déjà pas en cours. Que, qui sont d'accord avec eux. C'est tout le temps, c'est ça. Dès qu'on commence à leur dire que vous êtes des anti-valeurs, c'est que vous faites, c'est pas bien, ils sont contre, bloquer yo, salut au boé. Et puis au moment là, live, on a toujours des gens. Ah, au moins, ils sont à 5, au moins, to kiti. Mais live, on a kitarate, mata kakaka. Si, nasuka lève au moins là, pouf. Ils ont des chiffres, on se demande, mais d'où vient tout ce monde? Et moi, je me suis déjà dit que tout ce monde qui regarde tous ces lives, c'est plus la communauté diaspora. C'est plus la diaspora. Et donc, c'est aussi sensibiliser aussi la diaspora. En nous sensibilisant aussi, on va aussi prendre en compte, acte que il faut arrêter avec ces anti-valeurs. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais partager. Merci, maman Claudia. Bonjour. Bonjour. Oui, exactement. Oui, Alali. Non, on malobe. On a appelé sa maman la joie tout matin. Ah, ok. Maman la joie. Papa, Maître Choura, Papa Abdoul, c'est un réel plaisir. Hein. Merci beaucoup, Maître Choura. Initiative aux yeux dans ma lame. Respect, il faut l'instaurer, il faut vraiment, il faut même, comment dirais-je, s'il faut expliquer, tiens même un mot très très dur, vraiment, il faut l'exiger. Respect, il faut ça là. Parce qu'il faut, vraiment que respecter Batou. Parce que même quand je t'ai vu en miniature, je dis, Maître Choura, Batou, Bakanayete, Bandeko, Likamuni, Nibo. En fait, manque à respect comme Makassi. Il faut savoir recadrer les choses. Parce que nos fingers battent pas ma bonté pour rien. C'est des femmes. Parce que maman Mikolo bazana bana bazana éducation copé ça. Alors monter dans panel, qu'on fait panel, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'on finga ka bat, qu'on finga ba musicien, oh, bazo tombo la lokumu mboka bazo me drapeau mboka bisika noso. Qu'on finga bangon, Mikolo monsieur bazo mona, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi je pense que ces gens là, il faut un moment, je sais ces amalamu, mais si on doit super battre dans mon lit sungaka. Hein? Parce que quand on battait, tu vas commencer à te poser question, tu vas recevoir combien de mbata. Et qu'on s'en gâte, maman, et qu'on s'en gâte. C'est que tu côté maître Choura. Écoute, qu'on s'en gâte, pour regretter. C'est père de famille. Bon, bana mabota na bino. Et mission na ma famille na bango, c'est bon passer pour remonter. Vous allez commencer à insulter les gens jusqu'à la moelle épinière. Bozo finga batu, bozo sing, bobo ba makamdo na fasi comme si bozo ba yon droit ya ma finga. Bo simbela ngo diplôme, ba seulement diplôme nango, boko mata finga batu bisika so. Ma finga na batu so déranger batu. Batu so déranger ke batu. O mona ke génération bana na biso ba biso bana te bana bakoli, bakoko na biso. Hein? Bakoko na biso génération na bango ba okende wapi bako vana banani bako sakupena banani bako vana banani komwe ba mama wa bongo bazo finga baza pena bana bako finga peka bandako na bango bana mo paza wana bazo ko mona ba bloko bazo ko accumuler ba bloko ba mama la bazo ko kotsa bango na mutu et ces enfants là seront des parents un jour mais quels genre d'enfants bako produire ce sera des itinéraires de demain na kati ma finga. Moi, je pense qu'il est temps de mettre Choura. Botemelo, qu'on a beaucoup de sous-mando qui étaient entre eux, ils ont la parole qui sont volées. Et c'est la parole qui est vraiment indélébile. Beaucoup de ces gens, et puis, ce qui est mauvais, ce qui est méchant, et puis ce qui est un peu déplorable, parce qu'on ne sait pas boycotter, au fait. On parle dans les panels, mais nous sommes des abonnés de ces gens-là. Quand les lives là-bas commencent, on a mutabanika na 400, ba fusée, on a 3000 cas. Je pose la question, mais qu'est-ce qu'elle dit? Au moins, on a coach Arlette Moussa, ça parfois live naïe, c'est instructif, au moins, tu as 200.
Parce que les gens ne trouvent pas leur gueule là-dedans. Baboussou Azana mon fenêtre. Mais ma fille pas combattre l'identité na yo. On commence à monter ce fichier na ma fille maman mon collègue monsieur pour respect à ta fichier n'est pas au boka cadeau à fleur na yé. On se pèle bateau matin la prière. Et quel genre de prière aux hommes bloc bazo mata bazo finga sont retenus. Sur votre mati, boka ma micro, tu as mis infiltré à moi. Allez, tu vas na matin la prière. Je te pose la question mais où allons-nous? Maintenant dans la panelité, les coachs à mon chic font des 25 000 cas ici là, il y a pas d'injure. On doit quand même mettre chose comme gouvernement côté Makambo, bune bokota nanwango, bo beta man c'était na Makambo. Moi je suis pour vous, je vous encourage. En tout cas, c'est tout ce qui sont contre, je suis désolé, mais pour l'éducation de nos futurs, parce que nous serons demain les ancêtres, mais ma génération sur la nasima, ba bénéficier moi na moi loko wana, ba ke bine bo sala ki moi et donc. Donc je me mute là, j'écoute les autres. Merci beaucoup maître Choura. Grand couillou. Bonjour la famille. Bonjour maître Choura. Chers collègues. Le banane. Chers collègues. Oyebi, maman la joie de bi phrase moi c'est peli singai. Les loto kondanaka, ba parana na biso ba lobi metango mobutu azako nyonga bino bozalaka wa pipo bolo ba poto ko maneta o. Bazanga ka réponse. Muse Laurent Désiré Kabila yeto tu me anyoko la bino bosalaka nini. Kabila le fils ya sali 18 ans ko nyoko la ba Congo ba vandi kaka. Lelo batwazo gang holongwa wana bino bosala kanini parce que les gens n'arrivent pas à faire quelque chose pour venir à lobby. C'est pareil avec nous. Mon comportement ya boyebana bino ta wando bala yango mo na communauté na biso bana lelo bozo bota bazo landaka ka biso bazo finga batu facile bazo benga ni bali bazo la respecter parce que mon nene tata na yena maman bazo bota bazo so bazo benga na moi na soko la bi on ça kanzo ndele ko malade or que poison lelo to na communauté mo tala bana biso 9 sur 10. Au micro. Ba émerger. Au moins 6%. Bazana bana, bana moko, bana babota ma basala ka formation, bazana ba McDonald's, baza ozo senti moi na bota miawa mais oki kotanga ndipo mama na ye, na tata na ye, baza déjà ba warrior na ba kolo. Bonye tuka kozala wapi. C'est ça le problème. Ozo mona bana ba malien bozana bango immeuble moko même âge na bana na yo. Si vous tout le monde wana wakaka j'ai fait bac plus 4. Je suis maintenant dans mon année terminale. Maman il va na dîner. Oh Dieu 23 à 24. Oh ça mon moi le micro na yo beba. Oh micro. Allô, si vous voyez bien. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Bana wana bazobeba okukuta na ba immeuble na bino tala bana ba malien tala bana ba ivoirien tala bana ba bikolo mususu age moko na bana no ya mibali na ya basi omona ba wana mususu bazotanga oyo bateka ba diamba oyo basi ba botisi batu oyo komema makoko na age oyo na age na yo o bana numba ke na kotika bana na classe yo moko mama ce sont des choses congolais bato bazo admettre ba comportement oyo ndeko nanga tokoloba nyonso tokolemba te tina dernière énergie et puis baza faible baza maîtrisable. Comment Moutaouti qui ça a commis na poto ayebi na teke na boulangerie na sala ka mulongo ayebi na teke na banque na sala ka mulongo ayebi ebesite ayebi putain de lever unité. Mais micro na yo les gens ils doivent tapoter sinon tu chuter. Les gens tapotage na bino hein. Les gens ngate to tapoter kutoko chuter. Allô, boyo kinga siko. Ouais, voilà, c'est bon. Là c'est bon. Na lobby boy. Ozomona Moutaouti qui ça ya sali pas même 10 ans, pas même 3 ans na poto. Pas même bozo ganga. Très bien. 3 ans na poto mutona saina noté akenana nukuto ata rendez-vous à préfecture te ayebite préfecture lingolo banini. Matele mi azo finga papa ya 70 ans na ba jeune bakuti na poto bobeti na boko lobi wa yango anande kende na bango bongo bango banani mais bozo bebisa bana wana bana wana bazofana na so exemple ya ndeko na ngai Gabi na lingake mi Gabriel tanga bela ki akendaki na nini asa pe na même visa wana tanga kendaki ko bela kendaki hôpital batuna ki nini oze berger wapi nani berger na yo esenga ki ndeko mwasi ya ko bimalo bakaze pa na ngai o ase pa na munoko te papier ba yena ba papier de bozo ide bana wana te ils font des bêtises bino bozo encourager ba bêtises parce que bazé berger na bandako batu clandestinement azana visa mais azana place azana substance te ana place à kolala te ma beto la lycée na ndako na yo mais quand il crée des choses comme ça ko finga batu pa na yo mona normal c'est que zoye ba conséquences te alors on va toucher là où il fait mal
kozala surpris to mona lobi so moni courrier ye ke o héberger ki voyou moko awa ko mona ye boye yaka na no expliquer biso akoma ina ndako ndeni ko lela to ya na lera ne koma maître chura atabino moko to saka entre biso ataba fingi yo e ko sala nini lero yo personne ne parle hein? OK makambezo salam to sawa. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Mutu pena bino bat botangi na poto bana bino bazawa batonto bazawa baboti bana bango bakoli jeune moko mwana muke azo finga ba papa ya batu na poto au nom de la musique bino biteza normal botika ya finga po bango pe ba finga ki est-ce que batango sou ba finga ka mutu ya bino akota kazama? Mais c'est bizarre. Atuba bato faina ba panel atuka biso to ba warrior saki bakena biso to ko finga na batango sou bozo finga na ba millionnaire tala na Google omona bango to ba millionnaire yo za na nini? Et puis, on s'est commis na poto, que nos salons attaquent sumi qu'ils ont 1600. Salaire à souka bateza 1600 en France. Kende ko sala musala mu tapes za $100, finga mutu, 200 €, finga mutu. Mais yo mo so que sala musala aux 1600, on a gagné. On a ban, on a faim bazo zela yo. Et puis la plupart ce sont des parents. Mamingi. Sa parole papa Nazolanda bin. Maître Tchoura, bonjour à tout le monde. Bonjour. En tout cas, je suis content d'assister dans votre conversation. Je peux juste apporter un petit conseil, si on peut dire conseil. Solution Maître Tchoura, na contact na lèvre, non, et j'avais dit, il faut une opération chirurgicale. Un peu comme ce qui s'est passé au Venezuela. C'est-à-dire, un bon matin, vous vous réveillez, vous faites des courriers anonymes avec aujourd'hui on a des cartes mémoire. Vous enregistrez des preuves, et puis vous mettez dans les enveloppes et vous distribuez dans toutes les préfectures. Et ça, en ayant par exemple l'identité, nom, prénom, date de naissance, adresse à l'appui. Comme ça, si la personne a nié, au commissariat, on va lui mettre juste la carte mémoire, on va dire, tu peux nous traduire tout ce qui est écrit ici. Mais c'est ce qui s'est fait. Voilà. C'est-à-dire, mes deux collègues dans sécurité, donc voilà. Ensuite, moi, je suis de Brazzaville. Je peux vous apporter une petite solution pour nous, les Brazzavillois. Vous savez que depuis l'année passée, à Brazzaville, il y a une opération de la DGSP contre ces genres de personnes. Ouais. C'est-à-dire, dans Brazzaville, actuellement, non, prénom na bango. C'est-à-dire, c'est depuis Brazzaville qu'on va les appeler de se présenter. Soit ceux qui a se présenter, la police va se présenter dans leur adresse familiale. Et au Bouganda, on a tout, on met à plat. Interdiction de reconstruire dans la parcelle pendant 5 ans. Ah bon? Ah bien sûr, moi je vous dis oui. Soit on a des Braza, bien des Braza, oui, ça. Garçon, non, garçon, na Braza, abana osala buzoba. Akimi aye poto. La DGSP, au service, et la police va quitter par la bango. Et puis, non, Akima Zerachus a été comme un poto numéro n'yango. Ba photo kutango bango non. Il doit se présenter ici. On a besoin de lui. Il faut qu'il vienne. Famille Bondeli habite Funa Yakaka. Ba famille habite Moussou habite na Koyate. Famille Bukinda au complet. Na ba locataire tout à plat. Moyaka ba bomaye ba ko bomaka. Voilà. Eh ben voilà. Donc ça veut dire il faut... Excusez-moi. Ça veut dire il faut une réponse forte, chirurgicale, précise. C'est-à-dire vous répertoriez toutes les personnes qui font ça. Vous avez leur nom, prénom, vous signalez au service consulat d'ambassade et vous signalez, c'est-à-dire dans tous les services. Et ces personnes vont être convoquées, surtout à Brazza. À Brazza, là, ça ne présente pas. Quand tout ce qui nuit à la tranquillité publique, ils sont radicaux. Bon, on a bien Brazza, on a TikTok, vous avez une solution. Banane. Oh, ils ont fini à Batuna, na Pakistanais, moi, ils ont fini à Benaba Gros Moana. Après, moi, il faut se dire, bon, on a quelques individus comme les Grâce Imbizi, bon, qui sont un peu perdus, ils savent pas de quel côté ils sont, voilà, les Machivi, bon, voilà, ça c'est des cas, mais il faut les signaler, il faut qu'il y ait des gens qui les signalent. Voilà. Vous faites.
Vous faites des signalements avec une carte mémoire, vous enregistrez. Parce que la personne, il va être convoqué, il va être entendu, et puis on met ça. Et voilà. C'est hein. Voilà. Donc, vous êtes du Luxembourg, je crois, selon ce que j'ai entendu. Non, je suis de France, mais je travaille au Luxembourg, mais j'ai travaillé au département des enfants placés. Ah, parce que moi, je suis dans la sécurité comme Maître Chouambo Mamé. J'accompagne souvent les trains qui vont au Luxembourg. Je suis dans le Grand Est, mais bon. Ah, ok. Donc, je suis à Thionville, moi. J'habite à Thionville. Bon, Thionville, c'est dans le 57. Donc, moi, j'accompagne des TER qui vont jusqu'au Luxembourg. D'accord, donc, ok. Voilà. Donc, en tout cas, il faut faire un signalement. Et je m'arrête là. Merci. Merci, grand. Mabé, bonjour. Mutukombo Mabé. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Moi, ma candidature est là qui a manqué à comporter par rapport à ce oyo. Ma biloko yo, et comme mon messano. Liboso de la qui est, au botina moi cher na poto, vous en na moi na bani ko publier mobali, le komi mingi, yango zongi sima, et ko ben site na benjir. Solution oh ezali wana eza vraie solution. Mais moi comme je fais ça par exemple, ceux qui m'ont quoi coach hôpital, soit pour le boukanier, le boukani atikali na beki. Et côté un peu ba susuke ah tinga le boukana boye na tikala na défaut oyo. Pour la banaye ko matana ba pana, banaye ko sa live ya kufinga ba para ba kufinga ba responsable. Poser le moko ya ko encourager te et komi ya mabe koleka. Rolanda mettre choses au ba conseil malamu ozo ka ba initiative va bien. Mais là ba bloc ba toi devant les enfants, tu peux pas mettre téléphone na yo tchabo pour o ka ba ni ko finga ba bêtise. Mettre petua la kotika été weza bâton yolo. Petua la kotika été faut jouer un bon petit déjeuner. Mais biso peto sangana yolo ah biso to mettre tout ce chose aussi, rebi ka ozonga kin. À partir de l'aéroport, mettre bouche à zawana. Donc, on voit déjà le toto. Pour les gens qui sont côté, des fois, les parents sont responsables pour faire des bêtises. Puis, vous avez un live, vous avez fait des bêtises. C'est vous autres qui avez fait. Donc, c'est là qu'on publie mes balles, mes takala, et si, ce qu'on a commis, il y a qu'on fait des bêtises. Ok. Oh, là, il y a un cas pour partager, il y a un cas Abdul Roki Chanongai, n'a tapoté na scène. Merci, champion. Toujours. Le bien sur le Toto Penza. Bonjour. Ah, bonjour la famille, bonjour Papa Shoa. Bonjour. En tout cas, moi je vous appelle depuis Brazza. Oui. En tout cas, nane sengo mingi na panel oyo funani na yo oyo et combat na yo oyo et puis panel kitoko papa, très civilisé hein. Bon même s'il peut avoir des gens. Mais j'ai vraiment aimé. Na sepeli langage ezo parcourir awa na ba intention na bino vraiment na sepeli makasi. En tout cas ndenge mama lobaki que ba live ya soko zoka. Tu sais les gens sont focalisés dans les détails, dans les conneries hein. Au moment na live wana ba kendeti na ba 2000 comment dire vues hein. C'est terrible quand même, c'est triste. Et alors, à ma longue, on a la je sais pas combien de temps on a pas. Au moins, il va pas mito zapaka, hein. Il y a bateau, il y a ma finga, na zapara vangai. En tout cas, ça, là, j'ai vu. Voilà quoi, je suis, na monté même sans problème. Na sepe langa, na longa joyo boui. Vraiment, oyo eza combat qui toko. Bo sensibiliser, baninga ebele, faut ça la masse. Pour que combat et que les musika. Bon, il faut dénoncer, hein. Au moins, il bateau mususu. Parce que moi, je trouve que les gens responsables ne peuvent pas rentrer. Bah, quand on a ma cambozo, bah, il y a pas marque, bah, conflit, il y a bête, il y a qu'au finira, bah, quand des bolobis que banana, bango, bazali, bazo suivre. Bon, on les a éducation. On a bon, on a que, bana bazo botama, bana bazo matabazo zobexi. Bana bazo raka exemple, bah, parents. Mboa bota ramboa, soso bota soso. Donc, vraiment, c'est un grand combat, c'est vraiment bien. Moi, je suis vraiment papa chaud, je suis derrière vous depuis Brazzaville, hein, vraiment, là, je soutenir ma casse. Là, c'est pas bien. Là, c'est pas mingi, vraiment. Donc, dénoncez, hein, si vous pouvez dénoncer comme vous le dites.
ceux qui emmènent à l'autre là, la perturbation. Voilà les alliés, babinga rangunini. Ko déranger, baninga, il faut vraiment les dénoncer, vraiment dénoncer. Je suis derrière ça. Parce que les gens ne peuvent pas faire une vie, ils se font une fonction, il y a ko finga ka bateau. Bazo kumi, ça va y est poto pour la mafinga. Hein, baza derrière, donc il y a bango rôle les awana. Il y en a bateau mususu bazo assurer, je sais pas, poste nini, mais yo ozo poste ya mafinga. Quel ridicule. Hein, quel ridicule. Bo finga dans son boyo ka bo mati, bo fingi. Bo finga même na moto ya mukolo, moto yo kokiko. Non, franchement. Un peu de pudeur. C'est quel genre de vie beaucoup obtient des ngwana ya ko finga ka bateau. Hein, net quelqu'un comme sur monsieur papa sur mangala suivre ramno ebele. Na suivre yo mingi ba émission na yo ozo loba ozo leka. Na moni ma violence au finga bateau ça la bo finga na ote. Mais quand il y a un truc, c'est le Congo qui gagne. Moi, je trouve que, je sais pas. Hein, je sais pas comment on peut expliquer ça. Comment les gens vont vous voir. Au moins, alors qu'il faut vous aller derrière mon tomo, ça, on se soutenir. Ouais, ça, il faut soutenir. Mais il faut pas se mettre là à insulter. Hein? C'est la valeur du Congo démocratique. Vous faites la fierté. Voilà. Laissez un peu les haines bêtes là. Et puis, que ça soit là-bas, que ça soit avec le Congo ici. Là. Arrêtez un peu des langages là. Il y en a un jamais ton Congo vivre sans lune. Sans moko, sans beaucoup. Non, il faut tous arrêter et l'isanga. Donc, arrangez un peu les choses. Ramenez, faites vos panels. On sera là. Moi, je serai là à tapoter. Papa, je suis à noter. Merci maman. Merci. Non, depuis Brazza, je suis à Brazzaville, je suis toutes les conneries qui passent. Ngana sepeli parce que nalobaki na bino aventurer moko pasteur a uta ki sasa yeko bomisa mwana moko. Ba patika likambo wana, tika likambo wana. Bon mususu pe. Wana kutu ya vraiment. Au moins il y a un autre cas aussi dans ma famille. J'ai mon neveu, il y a papa Mukolo, a commis il a plus de 60 ans. Azali diabétique, a Samelika na banzambe ango ya ba pasteur ango ya sasa. Balobi na ye bilia ndeko nanga na makambo pe mabe mwasi akimaye akendere ne po bizalelele ki mabe azongi po na bana ko batela ye mais oyebi que pasteur wana lobi na mariana nga na za malade amona rasuti aza aveugle bilia mwasi wana te amela bakisi te il est guéri mais ba mi ce kufi simbi barin kufi là il va mourir hein. Donc c'est tous ces pasteurs-là. Moi, je voulais même dénoncer ce pasteur-là chez notre procureur. On appelle ça combo na ye, nous comme ils privé, toko yele ma combo, na reçoit combo ne po. Oh papa. Papa, tika makaboto ko mona, na ebite ndenge nini. Nzambe nini okoko pima muto amela kisi alia te muto abelaka aza diabétique. A commis déjà aveugle, abeli glaucome. Donc aza déjà aveugle, yo pima eko mela kisi alia bilia ya mama bana ne ayiko batela ete. Moi, si on a monté ma malade, moi, je battre la ina bana zo lambela. Yo pi ma ebilia. Pendant un mois, mais qui s'kazo ça va dialyse, hein, 3 fois dans la semaine. Maman kasi kindo ki yango tozo batiko yo pasteur andengo wana. Papa ouais. Et sengote, papa chora vraiment ça et tumba makasi wana bien vraiment combat wana continuer ngana na simana yo na ko partager live vraiment au maximum. Na kati ya ba groupe na ngana na ona Brazza wenazo partage bandeko na Brazza na linga bino tozana même souffrance bino biso pe to lingita bino to lingal na biso kaka mais il faut kaka discipline bato ba alaka les gens que les gens aient des bonnes manières. Je peux pas aujourd'hui venir dire si j'essaie de parler ici les gens vont dire beaucoup de choses hein. Moi tu sais que je dis seulement essayer un peu d'éduquer un peu la masse aussi. Voilà bilobela wana ya malamu te. Il y a des gens qui sont malades, je vais te dire diarrhée verbale, hein. Il y a des gens qui sont voilà malade, il y a des sauvages, na diarrhée verbale. On est comme Bonyama, hein. On est Bonyama. Papa Chour, on a CPLI, équipe Mobimbo, on a CPLI, Nabino, vraiment, je vous aime, je vous adore. Maman, la joie, toi et moi, le combat, on continue, s'il te plaît, voilà. Il ne faut pas baisser les bras. Toi, Nassim, Nabino, Tina Souka, voilà. Merci, je descends. Bonne journée à vous. Si vous montez encore le deuxième live jusqu'au soir, je vais monter. Merci. Oui, bonjour la famille. Hein. Bonjour. Maître de Konanga Chura, on va regretter qui est au monde abattu en miniature. Mais question les amis tout na pour to comme un stade yo to banaka nengeni.
ngai na ko comprendre ngo to saka bana miketi to zokola ko finga e banaka na 1 ti e komaka na 10 donc c'est-à-dire moi na tanga bani ko finga muke ko seka toli ko seka toli e comme habitude yo zo finga bana no basani bana ko finga taba nzembo bazo sala na niveau bakini wana bazo ko finga ka ba bêtise mais mutazo tolérant pourquoi et comme problème communautaire de mentalité na biso to e comme passe c'est pas facile solution ça na niveau européen otoko sala to kene na extrême violence te nengende ko utuko lobo bukali boko non je suis pas d'accord avec ça parce que koki ko coûter énormément cher ba finga batu mais d'accord bukali boko te donc non na d'accord là yo kana fimbu yo kanan awa na Europe sala on a kisasa mais na Europe te te awa pe sala maka bozolo bande poto non na d'accord na otende kuna ngai te to yo za d'accord un jour que yo zawa yo kanga ici te yo kanga te amano za d'accord te mko ba finga tata na mama na kolinga te ba finga yo na wo se prêter ba finga yo si yo lobi na ngabo mutona siko lobi la solution c'est belé zela kake solution c'est belé ndeko na ngai ba tuwana lobi ba kotika te ba bango ba ko continuer ndengo wana mais yo kati ko buke liboko ndatike oui bon on a fait exemple c'est là l'exemple na batu mususu c'est là na c'est là peut exemple moko facile na sepela un exemple là ya lobaka chaque fois ça passe pour na biso mais leki na biso moko yaka ya comédien asala ne pere ebe loko asala te tangu ba chaye kaka kiter na mokongo pasuka mokongo yo moni asala ça suba aventure dans ça mais malheureusement que ba kanga mutu wana te ah bon siko o pa ko sala ngolo ba kanga te mais ya tika ina défaut non nazo kene na voix moko ya bien moni siko lo bien ba kangi mutu zela papa zela bukake ba kangi mutu te mais azana trace ti lelo azole la tira luka ba muta sala e bongo parce que nini toyebi ba biloko wana te alors ceux qui bozo encourager bana ba sala ka bongo non ndeko na ko encourager te na ko encourager te na lobi ba procédure ezebele ya ko sala pona ko wana pesa ki procédure monte sala bien non mais yo sali na bio la justice ko sala justice te na place la justice au moins ngote zela na tango bango bazo finga ba sali pe justice na place la justice non te bon ngai na loba boye yo yebi histoire mwana mwasi mo bakata embeli na nani na Villeneuve Saint-Georges yebi yango bien non mi José voilà oyebi ke abane ko finga mais tant mutu achaki embeli lelo mutu wana siri tufaka na prison mais yesu atika non batika me abima oyebi ke procès eza na moyo mais est-ce que banda makamone banda yo kakamwana tele masolo atika yo moni justice ala nakandenge to moni ko pesa biso raison ye moko atika kufinga atika non mais justice ko ela nakandenge to kanisa faut to sala très attention oh ndeko fara zawa atuka ba mama atuka diga kitinde diga azamutu opération tobolelo kwa batobola inani opération tobola yaya po balapa tolembi bango bafuta bino tike bo matia wa bozo ya kofinga batu po boya koluka bavina bino ngaka sa baza bana mike njoka bazana bakoko bana me bana miketi non bazana bana na basi penda na ba famille peo tango bazonga mais bako baloba bana miketi enga mwana muke bana batema na ba 27 na ba 25 ans tango bazanga banoko batatale ki baya po baya na bango musu baza ba camarade na biso na ba vieux ba ofinga parce que tango zozonga famille zolo ba noko na benga mo finga ki vieux na za camarade na biso ya baga yisiko ye pana zo mona ngo bien na nga finga ki ya na ba famille ko lobani ba moni ke ndekazo ya poto c'est comme ça mais bato baza maele ba comprendre to ko moni makamususu pourquoi toza ba congolais raté toza na ba problème na poto awa soki tozaki ba communauté a solo makambo ekosala mangate mais tu vois mais yo pe jeune fille no solo la kana wana faut yebise pas doser afinga makasi ya mwasi wana na la une fois na YouTube oya pembe wala waza ki so danser za kofi wana nana mwana na eba pe ba komba batonte mabe na nganda ngwa achoko makasi boy ye mafinga katanga kana ba mo ye bakamba kofinga ngataka te omoni neto soda wa ye wana yango ye mafinga kame maître yo zalaka na ye maître
bana misusu baza wana il faut ko carte bango biso de ba mettre tellement na bato ba impoli ndenge wana te mettre Combien de bateaux baoluka eh? Toto se comprendre te. Mama moni bana wana batambola te nde yo nanga to tambola boy. Ya solo mais ozolo ba makampo zo maîtriser te et puis batambola na yebi ango te nazo yebisa yo kenga na yebi makambo wana te na mona akande bafingaka ya ba combattant otoza na bango bande ko musu balobi boye to sala ki première alerte balinga ba botola débat na ba bande ko na so balobaka na ba internet na boye ko tanga komo na mpo ale la mingi ba botola ki bango déjà bana ba benga na privé maître makambo ezete de committee bana ba kende to ko luka na pasi mais ça foutement po ba koma ki na niveau ba botola bango bana to komaki makambo esala maki ebele parce que bande ko balobi te premier avertissement le ko la ba yo au moins te kitaki te bozaki stango to mataki to la liboso boza la sincère to te bango boyete tango yo mo pe fali akataki bango lobi na yi bango te c'est fini et c'est là qui nango malgré bata quartier la te ba yé na babandi ko finga lisusu to bandi sous ba démarche mais tout le ko le komi boye to bandi sous ko actionner yango mais bango lobi to benga bande ko la basi o bango nyonso to wana to ça na bango réunion ensemble oui ça bango ke bandeko bino mo bomoi mbeto vande awa to lingide to koma likambo bako ya na bango bako ya bo conscientiser bango lisusu bango na mibali poto bunda ko bango za mibali bati bo conscientiser bango to boyi ba ikuta na bango mais on mibali bango bako ye to ko mibali il faut que mon pena o na mibali bango mettre son ah donc c'est ça quoi. eza ma mingi ya maître tant baza ba mama ba mikolo bongo baza na bana bango tozo ba te soki bana bango bazaka na matoyi bia bayoka lingala te bia bayoka langue mususu po vandi penza boye nga naza boye naza na bayana nga mikolo mais na ye na bandi ko finga ata yaya o bobotami na ye famille moko te communauté na yo kaka malobozo bimisa wana ba mama bazali ba papa bazali oza mutu musubu mutatala kwa sepelaka no mais na kati ya mnokozo biloko zo bimisa ezo simba te eza normal te mama finga oyo ebandaka na Kinshasa ntango bato ya Kinshasa kaka bakiti pa oma mwasi babimisi mutakala na yo oye lisusu na internet yango oyo kokumisa eza ya ngai te wana bomonaki eza ya ngai soko bato mpe bazwi rythme wana bato wana bamata poto baya awa mpo babandaka deja kumna na kini oma muta oyamba yo azotuna mutamoni mutakala ebimi yanga mutu ana ye awa abandi su bêtise wana awa yango wana mpe bana biso awa o basi bacomprendre lingala yango bakomi kolokota yango mais normalement ndenge toyaka ntango toyaka bapotongo liboso ezalaka boye te maître torome leki surtout ntango ma bafungoli lisusu ba tiktok to anda omona bango baofingala bango na ba youtube neti mwana mwasi oyo nani congolaise perdu soki nani grâce mbisi mwana mwasi wana ye babeta ye na kaka ntango anda opesa biso basije ya lokuta sije kaka ya lokuta namona mama moko batiaka video ne mama moko abetaka ye na youtube wana tootala ye na ba youtube ozomona babiloko ya kobeta o congolais ayokaka na kobeta kabila le père ntango ayaki atie fimbu bato nyonso bandaki kodiembela na bataximen soki babisi wana bakombi bakotaka na kati bakodiembela sunu na bataxi ezalaka te congolais ayokaka na kobeta congolais soki ozobeta ye nde mutu ezofungwama bato momiba bamesana kaka bamaltraite bango bakoma kaka bahumbu boza na mboka na bino me bolingi babando maltraite bino boye na bamboka batu bamboka omake osoko otanga bien te zongela classe soko oza na métier te boye poto occasion ezali sala mwa métier na yo obongisa famille batu nyonso baofinga so otali basima mikoko na bango bafamille ndimwaka eloko malongo eza te me ntango yawa salela cerveau salela bongo babongo basi ya bakongolais elobi nango ata papa wana basi ya bakongolais bakomi kofingisa namoni video moko ezoleka soki ivoirien moko azofinga abi bakongolais baza mal éduqué pourquoi kaka bakongolaise baza mal éduqué pourquoi bosala yango ndenge nini bofungoli mpe balive surtout bino bato oyo bokendaka kotapote boyebaka tapotage ezalaka makila ntango botyaka misapi na bino wana boye kende kozwa mbongo na banke beta misapi no na banki ndenge tokomaka wana likolo ya tableau wana okomona batrace no ezotikala wana mingi baza normal te bakota bagris bazwaka bino babiloko na nzoto bokokende kokotaka balive moko boye ezopeswa te esengo te mwasi ya congolaise jamais azolamba bomba biloko na ye te nyonso tokomi kotiango etikali mokie bozosala makambo na bino asali te botia yango boye na nini na tiktok biso nyonso tomona namona couple moko mpe boye esala mambo asali te batie live
ezomona bato nyonso nde baomona ndenge azosala congolais tokomi banyama toza esu na respecte surtout biso basi toza esu na respecte omwa mama moko tala nsima monene ye dansi na yaka opesa kaka na nsima eza éducation te biloko wana nyonso maître Tshura ma part kofinga babiloko wana nyonso il faut makolongola yango kogangela bamama oyo mitu eza ya kobeba nayebaki teke mama nalataka maneti aza muta mutu seke mpe basi oyo bazofinga oyo baza bato ya mitu baya bato ya maladi il faut bamema bakende na bahôpital bapesa bango bakisi na badansi oyo bamusicien mpe nde moto azobebisaka bato awo bana badansi na bango ya mokomboso oyo mokomboso mpe eza madansi ya mabe nyonso wana mpe ezokende kaka na baéducation babanzembo bato bazoyemba bamusicien kaka fale baédike bato baza koédike te nyonso kaka ya mabe pa congolais congolaise maître soki ezalaki tozofinga wa ongomona tapotage kitoko mpo ozomata ozozwa bakado okobande kodeklare tapotage te soki obande kofinga wa okodeklare tapotage te soki obande obeta bavi ya bato ndenge bazwi soki paster ana batie ye banda bakangami na mwasi ya bato bama paster ya bato batie ye bongo tapotage mwa congolais obeta vi ya intime ya chambre ya mutu ayebi mutu wana te amona mutu wana te abandi su kofinga mutu wana maître bo continuer maître aza atima ya bino bo continuer penza naza nsima no bo continuer merci ngai namoni nazosala mosala mosusu awa nakangi mikro na ngai maître nani kitenanga nazokitika na biso kaka nazokoencourage na combat na yo tokomi atteinte à la personnalité biso toyebi banaka na maître toza moto ya kimia soki namona ye bacommentaire moi j'ai eu le temps de lire les commentaires namoni ye bato azoloba na ye c'est comme si toata mon esprit de mort bonjour maître il y a des problèmes maman c'est là où je vais parler kitenanga et puis papa ya mana mati pe liboso na yo donc maître en tout cas beaucoup de courage à toi. Mais ma combat, nous sommes derrière toi. Je suis là vraiment pour ton soutien. C'est que vraiment, le monde est bas, c'est là, n'a pas si ma casse, si tu peux pas comprendre. Mon soutien est là pour toi. Maman, la joie, Miko, no baby, maman. Micro baby. Micro maman, la joie. Ouais, pas bon, hein. Bonjour à tout le monde. Oui, nabengi à propos ya makambo oyo ezoleka maître Tshura yo maître na biso. So moni nga oyebi nga azalaki na bajaguer na bametre muse azalaki na baamie. Alors maître nga nangi nabetaka sete na likambo oyo ezoleka moni vent oyo eye oyo ya bakoni fwati oyo komankaka bato barespect maître tokotika vent oyo eleka boye te baza ebele bajael chou bamanike baza ebele na baona to baotofinga wana oyebi kombe de fois esala biso mpasi va wana maître fo okata hémorragie wana parce que babétise na bango bauti nango kisasa baye oya nango na kini bakomi okontamina yango ekomi okola mpe alors biso mpe kaka nde moto osisaka makambo po ekomi trop c'est trop aye pa leki na télé afingi na ye alobi na ye esengeli aloba asimi nzela azongi ne mpe ndako na ye palali loyi mpe bato mpe bakotiele batiele mpe bambongo c'est pas bien ekoleka bongo te maître faut kobanda kokorige mutu moko na moko maître trop c'est trop 20 bato yango so tali basali même pas 2 ans 3 ans na poto mais biso tokomela bapoto ya 10 ans 15 ans tokomotika bato mo baye lobi ya bauti na mopepa na Afrique na Kine baye nango mpe na poto bakomi mpe kokonza bakomi mpe ekomi nango mpe droit d'aînesse ekomi nango mpe normal basali bamakambo na bango mpe eleki totiki mpe eleki maître en tout cas so eloko mwana oyo tosala oyo parce que maître yo mpe oyo toleka na émission ya bato na bango kaka maître baémission mosusu mpo ifo koevite tala mpe bato oyo nakoleka na émission na ye oyo nakoleka na émission na ye te parce que oleka ye mpe na émission ya motu na bango yango wana basali yo mpe babiloko wana to maître fo otala baparametre yo oza motu oyo odefendaka biso basportif alors fo ozala mpe exemplaire alors soki baofinga yo eza lokola baofinga biso nyonso
tout le monde font la porte sur te mettre. Bango pena faut que corriger bango. La deuxième chose, vient à biso mususoyo, on a été sur comment la promo mutu. Camionnette mola. Et puis, à ça parmi bateau, bon fini ça. Qu'on finit à insanité, à la télé, qu'on va n'importe quoi, ça la respect à batouté. Il cambo italité ko pupola. Maître bende pe matoi. Sope bandana yepe a kota pénaliste a banana ko so a reçoit pena toto loto. Pour le reste ba on a pe été à bango. On a un canal ba ya ngwana. Maître aux appétits na yo collègue na yo ya musala ya judo ya sport biso na biso donc tout est les capos na yo en tout cas nous ça nous plaît pas. Merci. Pour la audace na mataba na na kota la live terre. A vu l'audace n'a profité na pe ça un message oyo. Trop c'est trop. Merci. Et les KTP simbate. Alors echuana soka zara na pari awa soka batami wapi. Maître pena fo linga e. Ko linge pena lo kese. Ta ona ngana lo bakaka. Ya mwana. Merci. Okitsanga. Like. Bonjour maître. Bonjour la panel. Oui, ngai na lobi oui, idée ana eza bien. Idée eza bien mais le problème des ala so bo bandi na moko. Omona kaso likambe salami après tiki. Botiki na bino yango. Après misusu ba koya na bango su ba continuer ta ba mona ke oh wana abetaki oyo. Tanda azu problème, monta azora problème. Ngape so beti no zo problème yango esala bo. Eza eloko mo bo eza parti pris. Tant likambe salami bolande likambu e uteli wapi bandeli wapi. Pour exemple mutu mususu aloba ngana finga raté. Mais tant finga raté obimisa ba gros mot musu batu ba mona kaka ko finga ezaka so fingi ya mama na yo to anini. Mama finga eza ndenge belé. Tango finga mutu da zoba tango o traité de ba ko finga za ndenge nyoso mutu musa ko za afinga ka bêtise ya ndenge mususu ya ba sexe mususu ato finga mutu imbécile zoba ni nyoso oneza ka ko finga o mona tango sko bozolo bakake afinga ka mingo o konte ka batu moko boye botanka batu moko ya na batu musu peso ba lobino likambo abimisi kutu ata se ya makola ya papa te to mama te mais au senti pendant que essuie yo au senti pendant que suis yo dans ça ma colère que d'ailleurs ba jir mo boy c'est comment on banal mais ba homme là abimiso le gros mot abimiso défaut na yo abimiso ni nyoso ne za hama BP les chouchou donc faut que kota na banzela na nyoso pour ça bo komika ko lobila kaka mpanzi moko